Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu tozongi lisusu pour mettre fin na enseignement oyo ya divinité ya Nzambe. Tolobaki to mettre fin mais tomoni ba question eza mwa mingi, c'est pourquoi tolingi to répondre bato ba poser ba question. Question ezalaki est-ce que banzambe bazali ebele? Est-ce que mindele bana banzambe na bango biso ba noir bana banzambe na biso, ba rouge bana banzambe na bango, ba jaune pe bazana banzambe na bango, to ndenge nini? Bon, c'est une bonne question. Tozo répondre na ba question oyo toyebi. Oyo tokoyeba te, toko répondre te. Parce que moto ayebi nyonso azate. Toza ko se compléter. Ce qui va me répondre, c'est que nayebi. Koyeba langa peut-être ozala différent na oya yo, mais tu peux vérifier toujours parce que ngai nazotambola na makomi. Bible eza tokoyi koloba religion nyonso bazo utiliser Bible. À part peut-être ba bouddhisme, ba musulman, mais ba église ya réveil et surtout bango nde baza ko poser ba question. Donc baza na Bible na maboko na bango. Alors tozo bakiselo komoko te, tozo loba oyo Bible ezo loba. Donc totalisaki mokili ke Nzambe akomaka pe mutu. Moyen tozonga lisusu kuna ezali te, tozo gagner temps oyo eza kaka tozo répondre bato na ba question na bango. En réalité Nzambe aza mutu, akomaka mutu normal. Mais soki akomaka mutu normal, c'est que il faut azala na peau. Parce que toza na 4 races. Oye moko Nzamba tina mokili. Toza na ba blanc, toza na ba noir, toza na ba jaune, toza na ba rouge. Maintenant soki Nzambe akomaka mutu, po na ye d'origine eza nini? Rouge, noir, blanc ou jaune? C'est ça maintenant eloko oyo tokolobela lelo. Dans Genèse 1, Bible lobby, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ainsi de suite. C'est-à-dire dans Genèse. Alors, tout le monde qui est en Nzamba bandaki ko créer, avant na banda ko créer, akotaki na conseil na bango, ba sololi ba yokani, ndenge nini, ba kosala mutu. Mutu wana ifo azala kaka ndenge bango bazali. Maintenant, basalaki mutu wana wapi? Parce que tomoni bazu mutu batie na kati ya jardin d'Eden. Maintenant jardin d'Eden wana ezalaki wapi? Mindele bakosi biso makasi ke jardin d'Eden ezalaki bakote na bango ya mindele, bakote na bango Mais en réalité jardin d'Eden ezalaki kuna te na bamboka mindele. Jardin d'Eden ezalaki na Afrique. Et ça, sous cela, on va discuter, on va t'embêter parce que l'église est belle, le lot va confirmer yango. Suite, il y a un fleuve, Oyo, qui traversa jardin d'Eden. Yangonde est fundi mindele ke baza batu ya lukuta. Jardin d'Eden et banda ezalaki na Afrique. Et donc, fundi les sous mindele, bango moko baye kolobake, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire, esika oyo mokili et bandaki. Or, mokile bandaki na Adam. Voilà. Donc, moyibi, okoyi koyiba na ondengo lingi. Mais un jour, bako kangayo kaka na liboko na eloko yoyibi. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tozo mona bébé tango azobotama. Bachaka ye na berceau. Wane zelo kwa liboso. Bachaka ye na berceau. Donc, koya na ye na mokili. Berceau. Eza wana na pembeni batie na berceau. Nzambe tango asali Adam ataki pe na berceau. Berceau wana c'était jardin d'Eden na kati ya Afrique. C'est ça le berceau de l'humanité. Mindele bakosi biso tamulai. Moto mwindu bola muka. Nzamba lingi bino. Nzambe aye tina ko visiter bino. Totala ki yango na ba video oyeleki.
Mais vous comprendre kaka te. Nzamba sali nyonso ya kosala po na bino batu mwindo parce que besoin na race na ye. Mais bozo boaka o ya bino moko. Bozo préféré ba prophète mindele, bozo préféré ba prophète ya ba bouddhisme. Et là comme sanga mutaza congolais, exemple Muluba, comme on a eu Djibril. Moussou Saza, ceux qui mongo, mais comme on a eu Mamadou. Mais pourquoi tozo lingaka ka makambu ya mindele, tozo lingaka makambu ya bamboka mususu. Comme on a eu ya bapesi yo awa donc ozo mona ngo bien te. Mususu au monde a changé. Hein? A commis maison blanche, ma comme benga maison blanche. Mususu ma comme benga Saddam Hussein. Donc toujours imitation. Donc olingi kaka makambu libanda. Il faut to linga culture na biso parce que nzamba tie biso na Afrique, biso toza ba bantu. To linga pe batu oyo nzambe azotinda awa na Afrique. Misu na biso zanga libanda pour quelle raison? Yango moni prophète Branham esika nga na utaki. Parce que muto a posé question à Zamuta Branham nazolo baboy. Branham alobaki ba africain de ba komemela mindele message. Donc biso ba africain to komemela mindele message. Mais il y a personne qui déjà message na ye. Malobi que biso ba africain de to komemela mindele message, c'est que message de ko utande awa. To ko informer bango ke bokosa ki biso. To ko lakisa bango clair que jardin d'Eden ezalaki na Afrique. To ko lakisa bango ke mutu ali boso ezalaki mutu mwindu. To ko lakisa bango ke nzambe azalaka nde mutu mwindu wana eza couleur d'origine na ye. Alors tant nzambe asali Adam ataki ye na berceau. Berceau wana ezalaki jardin d'Eden, c'est-à-dire na kati ya Afrique. Maintenant, okomona ke na kati ya jardin d'Eden, tant que tozoloba ke Adam azalaki moto mwindu, mundele abombaka mutakala na ete. Biso tofanye na mboka mindele toyebi. Mundele mutakala c'est rien. Arotambola na sous-vêtement ya pamba. Bato bavandi na Canada, précisément na Drummondville. Bayebi ville oyo babenga ngo jardin d'Eden. Ville ona batambolaka mitakala. Papa, mama, bana, bango nyonso mitakala. Kuna bakotaka na elamba te. So kotina elamba bako saloma bi. Donc mundela bombaka mutakala na ete. Mais pourquoi quand Adam et Ève ba péché, ba kimi, ba bombami parce que balaki mutakala. Mutabombaka mutakala na eza mutu mwindu. Mundele te. Adam azola kisabiso ba indice eza belé parce que eza sujet na biso ya lelo te. Azola kisabiso vraiment azalaki mutu mwindu. Akimi abombami parce que azalaki mutakala, a se retrouver mutakala. Keba banani ba se retrouver mutakala eza ba sorcier. Soka kwei abombami mutakala akomi ko bomba. Tokolobela ngo pe un jour. Donc Nzambe asali Adam atie na kati ya berceau, berceau ezalaki jardin d'Eden na kati ya Afrique. Soki réellement Adam est africain. C'est que Nzambe pe aza africain. Parce que Nzambe asali Adam na image na ye selon ressemblance na ye. Faisons l'homme à notre image. Donc banzambe bazo solo la. Tosala mutu na lolenge na biso ndenge tozali mutu pazala ndenge wana. Bazo solo la. Baye ko sala Adam. Tomoni Adam na kati Afrique na jardin d'Eden. To comprendre mbaramoko ke c'est que Nzambe pas africain. C'est que Nzambe pe aza mutu mwindu. Mutaloba eloko wana mutu aliboso eza papa di angenda kontima. Batutu bafinga batelemela. Mais lelo batu nyonso bakomi kote yango. Mutaliboso loba ke Nzambe aza mutu mwindu papa di angenda kontima. Batu batelemela ye. Mais lelo batu nyonso bakomi kote yango.
makambo eza ebele oyo bakimbangiste si baloba na bango bino nde bwana retard makasi bozalaka pe sincérité soki bomoni ke eza vrai bokomi kote yango bokomi kozwa badim bokomi kosala succès na ba YouTube mais bobosani ke moto liboso oyo alobaka yango bofingaka ye bokose repentir pe te donc nzambe ntango asali Adam atie na kati ya jardin d'Eden na Afrique asali na ressemblance na ye moko c'est que ye pe aza africain tolobaki ke banzambe bazalaki misatu oyo bazosolola tosala moto na lolenge na biso Père, Fils, Saint-Esprit. Donc Père aza africain, Fils aza africain, Saint-Esprit aza africain et bango nyonso bazalaki na nzoto parce que basali Adam selon ressemblance na bango. C'est que Saint-Esprit, Fils na Père baza na nzoto ndenge Adam azalaki na nzoto. Baza batu normal. Donc couleur d'origine ya Nzambe ezali noir. Bamindele wana tokotala makambo wana plus tard parce que tolingi to gagner temps. Eza sujet na biso ya lelo te. Okotuna peut-être que ba rouge, bamindele tout ça. Bango nyonso wana babimi na kati ya mutu mwindu. Tokolobela ngo plus tard. Donc Nzambe aza africain azali noir. C'est pourquoi sokotali na Daniel 7 verset 9 verset 10 verset 6 Daniel a confirmé yango parce que Daniel azali komona Nzambe mo leloko yaka na révélation na yo ndongo lingi biso tozotala ba prophète oyo baloba déjà parce que lelo eza makambo ebele eza na ngoko lokuta ba sentiment yaka na ngondengo lingi tozotala ba oyo baloba pe déjà wana toza sûr pe na bango toza trop sûr tokoboya bango te tondimaka ba oyo lelo non. Daniel 7 verset 9 verset 10 verset 6 azo confirmer yango. Apocalypse 4 verset 2 verset 3 Jean peut azo confirmer yango. Donc l'Apocalypse 4 2 3 hein, ce verset nous révèle que son aspect, c'est-à-dire l'aspect de Dieu, est celui d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et que ses membres sont semblables à du bronze embrassé. Bronze embrassé. Donc, awa Jean, na Daniel, bazotali sabiso ke Nzambe azana aspect ya jaspe na sardoine. Makolo na yo eza neti embrassé. Ah, eza neti bronze, donc semblable à bronze embrassé, c'est-à-dire bronze ezika, donc couleur noire. Et loko eziki et la noire. Nazotanga na Jean chapitre 4 verset 2-3. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans les cieux et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, Jean azotali sabisoke, Nzambe azana aspect ya jaspe na ya sardoine. Mais soki otali pierre ya sardoine wana, otali pierre ya jaspe, omona ke ezali noir. Ezali noir. Ba jaspe mususu omona eza neti chocolat moko ya noir makasi. Ba jaune mususu eza jaspe mususu eza pena tout noir neti likala. Aspect mundele eza kuna te. Soko ke plus long omona Jean zoloba ke suki na ye ezalaki l'aîné. Pardon, ezalaki crépi. Ah oui, l'aîné c'est-à-dire crépi. Donc suki na ye ezalaki l'aîné, c'est-à-dire crépi.
Tala na dictionnaire, cheveux l'aîné, c'est crépi. Or, mutu mwindu ne mutazalaka na cheveux crépi. Mundele azalaka na cheveux lissé. Ozomona mindele ata bafalifie Bible, balongoli makambo ebele, babati makambo ebele, mais bakokoka te parce que Nzambe bokoki kolonga ete. Jean ke plus loin, tanga ngo komona ke Nzambe aza na cheveux crépi, cheveux na ye eza neti l'aîné, c'est-à-dire neti bapoil ya mouton. Tala bapoil ya mouton ndenge ezalaka. Yango wana ndenge suki ya Nzambe ezalaki. Cheveux l'aîné crépi. Mundele azalaka na cheveux lissé. Aspect na ye eza neti couleur ya jaspe, neti couleur ya sardoine. Toujours noir. Aspect mundele eza kuna te. Soki noir te, chocolat. Maintenant, balobi trône na ye ezalaki en aspect ya émeraude. Couleur ya émeraude yango yo moni lumière ya vert ozomona wana. C'est ça l'émeraude. Couleur ya émeraude. Trône na ye ezalaki na couleur, hein? Donc enveloppé na couleur verte. Banani oyo ba utilisaka couleur verte. Et donc on a le battu wana, frère moi un message a posé question. Bon, si quoi couleur verte on le bagaka qui les hommes qui mbangiste. Oui monsieur. Parce que bato ba utilisaka couleur verte ezali ba kimbangiste wana yebani mokili mobimba. Ba mususu bakoki ko imiter mais couleur yebani vert blanc ezali ya ba kimbangiste. Maintenant, trône ya Nzambe wana Jean alobi eza entouré na couleur verte. Donc eza semblable ya émeraude, couleur verte. Yako tala trône ya kianga ni place avanda. Branham a que plus loin. Ozokanga mon frère, yoza frère un message, opposer une question nazo répondre. Branham alobi. Parce que bon, je naza sur place té. Nazo sur la vidéo sur place té naza quelque part. Soki nalaki sur place na nyana tanga ba citation wana. Mais oya yebi yango akoki pe kopesa. Eza nango eza ba lecteur un message ba yebi. Branham alobi trône ya Nzambe eza enveloppé na couleur verte. Jean alobi trône ya Nzambe eza semblable à l'émeraude, c'est-à-dire couleur verte. Donc mokili lelo ezo confirmer nango kaka kimbangu bomata bokita kimbangu kaka nayebisaki bino ke soko oza na kati ya avion otali likolo komona pembe otali na se komona vert donc likolo na se eza vert nayebisaki bino na bafeti nyonso kimbangu azalaka na ye wana loso na pondu soko eza te feti wana eya mabe wana teni ya bakimbangiste vert blanc. Nakamwa kitango toke na cour na mwasi na ngai yebi. Tokota na cour boye na Canada. Place basambisaka bato. Tokoti tout eza couleur verte. Donc vert blanc. Na kati ya cour. Mwasi na ngai goto ataki kate na betie boye na bitala couleur vert blanc partout. Mbala moko na zwi inspiration. Donc trône ya Nzambe eza en couleur verte. Jean monaki yango déjà. Tokoloba makambo ebele. Tokotalisa bino vraiment ke makambo tondimi eza ya solo. Ndenge tolobaki po ondimango, il faut une révélation. Ye moko il faut asimba motema na yo po ondimango. Sans quoi okonfinga. Mais conseil nga na kopesa kofinga na ote. Tiango na pembeni. Alors, avant soka azalaki africain, c'est que Nzambe pe azalaki africain. Nzambe pas africain. Soki aza africain avandi na pays nini na province nini alobaka langi ya munoko nini, c'est ça maintenant le problème. Alors wana ezalaka mpona kotalisa ke Nzambe couleur d'origine na ye ezali noir. Maintenant Nzambe wana asalaki 4 races, ba jaune, ba blanc, ba noir na ba rouge. Nzambe wana za Nzambe ya ordre.
soki ake kovisite bajaune akoyepa na bango comme jaune, akoya comme noir te, akoya comme rouge te, akotraite na bango selon culture na bango. Soki ayepa ya bablanc akoya comme blanc, akotraite na bablanc selon culture na bango. Yango tomonaki Yesu ntango bolobi Yesu oyo azalaki pa bayuda selon l'histoire. Alai kolata neti bayuda, atikaki mandefu neti bayuda, akotaki vraiment na culture na bango. Parce que ayaki pa bayuda. Donc nzambe ntango azotraite na barace wana 4, azotraite na chaque race selon culture na bango. Soki ayepa na biso banoir, akotraite na biso selon culture na biso banoir. Et puis akoya comme noir, akoya comme blanc te, akoya peut-être comme rouge, non. Akoya comme chinois te, akoya comme noir. C'est ça, Dieu a respecté Batunaye. Ce n'est pas pour rien à sali 4 races. Et ça pour rien te. Et ça na tina. Azo traité na biso selon ba culture na biso. Biso to ba banto. Chinois oye pa na biso te. Aya ko biso nzamba tininga non. Nzamba azo traité na biso selon culture na biso ba bantu. Soko tali histoire ya Jonas na Bible. On remonte que Jonas, dans Jonas 2, verset 1 à 10, au Tanyango Mobimbeza Mokuse, Nzambe Angaki a gagné bato ya Ninive. Parce que bato ya Ninive, bazalaki ko adorer poisson. Poisson, ezalaki neti Nzambe na bango. Nzambe asali nyonso, rien. Avant d'iti, alobia, bato comme bazo adorer poisson comme Nzambe na bango. Nakoya kaka selon culture na bango, selon eloko yo bango basimbi. Asali nini, azu Jonas ache na kati ya libumu ya poisson, ya baleine. Nzambe ayebaki ke tango Jonas akobima, bato tango bakomona kabimi na mnoka poisson, comme poisson eza Nzambe na bango, bakokwa. Voilà sagesse ya Nzambe, mathématique ya Nzambe. Jonas na kati ya libumu ya poisson. Poisson amemie tina Ninive. Bazalaki na plage bazo sukulana bana na bango bato ya Ninive. Batala kaka boye poisson abima ya munene baleine. Batutu base courbe bazo kumisa Nzambe, Nzamba ye. Poisson wana sandi Jonas. Bayambi mbala moko babi Nzamba tindeli biso messager.